Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote bato yo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Awilo ayemba tala mwana mobali abaki mondongo. Me oyo nga namoni ezali mondongo nde abaki mwana mobali. Danseuse na biso mondongo oyo azalaki danseuse ya ye moko wera. Danseuse na biso oyo azalaka na mikili. Oyo alekaka mingi na site ya Congo elengi ya Grace Mbisi. Danseuse na biso mondongo abaki mwana mobali. Orien mwana mobali abaka mondongo, me mondongo nde abaki mwana mobali. En tout cas, bandeko basi, bandeko mibali, oyo nyonso baza na posa, bazali na posa ya kosala ba video wana. En tout cas, ebongi bo estopé. Même eza posa na bino bo estopé. Po esengaka batu basala biloko wana bazalaka vraiment mingi te. Bien sûr, ekomi na mode, mais ezosenga soki mutu alingi kosala yango akoki kosala, mais kanisa malamu soki biso nyonso tokomi kosala yango ekomi ebele na net. En tout cas, ekoki kofrene na lobi te ke ekoki kokotisa ba démon to ekoki kobimisa ba démon, mais ekoki kofrene bana mibali oyo baleki 50 ans, voire même oyo baleki 45 ans, oyo baza ba homme seul, baza na posa babala, bakoki kobosana kobala parce que biloko wana eko console bango kitoko. Botala binomoko oyo ya mondongo. En tout cas, image eza vraiment claire. Mondongo abaki mwana mobali na ndenge moko ya kitoko. Mondongo azako bina, azako balola loketo, voire même na singa ya loketo. En tout cas, ozo mona penzaki oyo ezali image pe film ya kitoko koleka ya Wata na Naomi. Même koleka nyonso oyo Wata asala. Bien sûr, ezui succès te, balobeli yango pe mingi te, mais mondongo film, partie extrait oya sali, en tout cas, eza image kitoko. Seni pe ezali kitoko. Mondongo pe abaki mwana mobali kitoko. Mwana mobali azako mibaka pe kitoko. Mondongo azako bina vraiment kitoko. Pe azako lela kitoko. Azako balolelongi kitoko. Azako sielu muka na mbeto kitoko. En tout cas, bana mibali nyonso oyo baleka 50 ans. Soki batalaki image wana, même azalaki na rendez-vous na chéri na ye, na kanisa akonile rendez-vous wana. Parce que akozala vraiment soulagé kitoko. Parce que akomela pe mate. Po soki akei na copine na ye, akosala ba mouvement belé, akoyoka pe elengi, mais akomela pe mwa pema, surtout soki ba umeli. Mais na oya mondongo, pema bosana, akokozwa même 8 heures du temps. Donc ndenge mutu ake musala na 8 heures asilisi soki 16 heures. Ndenge pe ya kokobanda 8 heures ki 16 heures. Akozala kitoko, bongo moral ekomata kitoko. Mutema ebando sala kitoko.
tension ekozala bien mesurée. Yango wana bandeko basi bandeko mibali oyo bozana posa ya kosalaka ba video wana. En tout cas botika ba ide wana. Sinon te boko bomisa ma projet ebele. Bato mususu bako baye kobala. Ezala basi to mibali. Et puis soge komi ebele bongo et koki kosala mabe na société. Yango bomonaka film yango bato etekamaka mingi bato batalaka yango mingi mais balingaka te bato ebele basala yango parce que ekoki kobebisa mpe kodétruire société. Soki nalobi boye po bakongolais soki moko akatisi ra bango nyonso bakokatisa ra. Soki moko atie kabelo bango nyonso bakotia kabelo. Soki moko mukolo wana kovo soko ke na terrain okomona basito mibali tu kovo. Soko moni sirvete ezorenye ya lipa to ya lidame soko kei na stade to na terrain okomona bango tu balati sirvete lipa to lidame. Yango wana lokola oyo pe ezokoma na mode sekokoma pe ba image ekomi ko changer ya kitoko ekomi koya yango nazo senga na bandeko bosala yango te. Bien sûr eza eloko ya goût, bien sûr eza eloko ya esengo, mais ezali mawa soki bosali yango ebele ekoki kodétruire vie ya société, ekoki kobebisa futur ya mboka, ekoki koboma makambo ebele. Yango wana bosala yango te. Yango wana bobosana ba ide wana. Bien sûr ba dérapage ekozala ekobanda kaka kobima nango, mais oyo nyonso azalaka bilandalanda to oyo nyonso ayebi valeur ya société, oyo nyonso ayebi mokili pone tambula malamu esengaka nini. En tout cas faut contribuer bosala yango te. Bosala yango te même na privé. Po soki osali yango na privé oza sûr et certain que ekokoma na troisième personne. Donc mutu moko te oyo bazosala mikolo yo aza victime. Même mondongo ndenga sali wana ayebi ke asali yango vraiment ezali te ke piège. Pe ba misusu o bazolinga basala mikolo yo bayebi peke bakosala yango na volonté na bango mais bakolinga ebima neti bango te. Mais na sengi na bino bosala te parce que ezali malamu te pona futur ya société. Foko tikango ezalaka kaka mukie ndenge ezalaka. Po soki ekomi ebele biso nyonso tokomosala eleki ebele ndenge tozalaka ke soki toke na fete biso nyonso tolati elamba oyo ezorene mikolo wana. Soki pe tosali ba video parce que yango moto ezorene en tout cas ekoboma pe ekobebisa makambo ebele. Mais pona mondongo en tout cas na pesi yo losako pe félicitations parce que image wana ezali vraiment clair, ezali vraiment kitoko. Mondongo olakisi ke mwana mobali abakaka kaka mondongo te. Yo pe mondongo okoki kobaka mwana mobali. Pe loketo na yo ezali pete na pratique. Ezate ke ndenge bandeko mususu balobaka mwana soki ya nani loketo pete. Mais yo oza ndakala mais loketo pete loketo ezako baluka oza lokola libundu to nyoka modèle zoko baluka. En tout cas mondongo félicitations pour la vidéo wana osali. Mais pesa conseil na bato baza pene na to bato o bayebi yo ba meka kosala yango te. Wane pesa melikaka yo mondongo mais mondongo yo okokino kosala
deuxième épisode to troisième parce que musala yango vidéo yango panayo na moni esimbi ko bosana te soko sali deuxième épisode to troisième au moni numéro nanga ya téléphone luka yango ezaka kata ba site oyo bwakela nga yango na zwa yango na WhatsApp soki vraiment osali ba image ya kitoko pe éclairage pe longino eza komonana en tout cas bwakela nga yango na kosepela na soki si awa botika na malamu ciao.